kopambola okansila bango ndenge papa dia lungana azai koloba vimbi kato ye yango ka to nango besoin papa ndenge to sengaka tozala ba mvoama te tozala pe babola te mvoama ebungisaka kaka bato kimubola koto papa wane vadisaka bato na kiti me ba moye kotaka nango na pocha bana na yo na nzoto kolongono baza na mutema ya pio ya bolingo basalaka musala po oyo nyoso bandoza nango posa tosombaka topesaka tosalelaka yango Gtki oye pardon papa nzembo moko pamba te mokili ezobundisa yo na ba réseaux sociaux na ba télévision na ba journaux na ba lobana c'est-à-dire tozomona penza oto ba papa ba yebisaka biso bazo benda yo bazo sala nyoso bosiko bazo ko étudier to ko réussir ndengeni photo bandila na ba conseiller na za makasi oyo to frapper alemba et to zongisa boy tout ça pona papa ba longola yo bilamba me biso bana na yo Gtki oye tokotika papa toko zala décourager te papa toza sima na yo tokopesa yo maboko tina suka ya mulongo bongo to bongo te yango wana toyembaki nzembo eleka ivo vanga mfumu yisu amfilisa tous ces répliques réponses na banguna yango wana toyembaki nzembo wisa elendo kwa mono toujours réponse na oyo alingaki za décourager alanda clairement papa Simoki Mbangu yali puta bongele meso naza même je tremble quand je parle oh bazwaka ngo je tika bazwa je biso toza na principe de continuité oh bino kutu bolobaka réincarnation nga na tiango bar continuité perpétuité donc continuellement permanemment donc na permanence molimo santo azana biso libelana je pars, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai un autre, l'esprit de vérité que le monde ne connaîtra pas. Mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeure avec vous. Il dit que vous, et la biso, ne tozali a bongo to bongo te. Yangwana papa, tika nanu baswa nzembo moko, po ba yeboza nani. Nakobomba malisusu te. Nakobomba mali susute banananga nakobomba ma 2 3 nakobomba mali susute banananga nakobomba mali susute banananga kalas alaka kipino mosungi ya libera na libera boya na ikibangu na ye okili boya boya makita mokili moina kombo nanga okokoka te ya nzambe zali ya nzambe atako basali makita mokili moina kombo nanga okokoka te ya nzambe zali ya nzambe nakobomba mali susute mali susute mokili moina kombo nanga okokoka te ya nzambe zali ya nzambe atako boseli bakita mokili moina kombo nanga
Merci. Trois solo. Basi nazoyoka te. Gtki oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe kati na batu Mukonja bule Nzembo yo ezali soutien ya Gtki epai na yo kaka na nzembo yo opesi biso réponse ke bakosa biso te tokanga makaka na yo papa nini susu tokobakisa totelemi na biso wana okombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Gtki oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Muzola kwa se ye mwana ye tata mwana velela welu bana baku kingyanja buba wa kingyanja ba uvonkatu tata mpuila kena idina pelo kolumbu biole kiantatu resulta yimone kene bisidi bizuku kinunguna betovo katuna kuyambulako ngeye mpevo kabalufuniko beno lukala kaka kuni mami botsubu walombele dio sedieto tangu yifweni wabakafulu bana baku
tuzolileta wa jina yako. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba ye. Kamba ye. Kamba ye. Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye! Faki oye! Tolanda sikoyo. Gtki oye! Gtki oye! Gtki oye! Eume! Embaze! Bulu biakule! Yangalala! Esengobe esengote! Kiesoga kiesekoi! Nchai moka nchai koi! Tulenda koto seva! Na kombo tata mwana pe tata molimo centre to sepeli mingi tozane sengo kamu misatu ba tata batikela kibiso bolingo mibeko misala oyo misala bis misala te pe balobi to tonga Yerusalemi na 5 mois papa mfuma longo alobaki boyo soki tokokisi kaka 100 ans na lingomba bokomona makambo ekoyela biso 2023 tolobi tobandeli na 0 tolobaki be tolobaki te alors na 0 tobandi Gtki alakisi mokasi nano ya ye ane ya suka tomoni be tomoni te bakonzi ya dirigeant mpe bazali awa bazotala bakonzi ya fliki mpe bazali awa ya koreki mpe bazali awa apaki mpe bazali awa oyo mpe oyo suka dirigeant oyo voilà oyo elakisi ke tomoni makambo tomoni ya Gtki tour na bango mpe kozala misala ya 2024 tomoni yango toujours kokende na 2025 c'est ça hein? Bazotala ne bakolandela tokomona fliki le
le 17 mars. Pesa le micro na fliki alobeni. Fliki yomoko moni hein? Namoni papa. Siko lobeni. Na nkombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Yawe ndenge tokolobaka toujours. Yonde coach ya ba coach. Yonde ofongolaka nzela. Yo pe kaka nde opesaka biso makasi. Awa tomoni oyo Gtki asali. Tomonaki pe ya dirigeant. Biso pe tokei ko bongisa makanisi. Oyo to bongisaki totala tango tokoya na tour na biso. Yawe omona oyo biso pe tokoya nango po osepela. Po posta na biso ezali tosala toujours malamu. Na kolanda oyo ozali kotinda yo osepela po mapamboli ezongela biso. Toza ko bongisa mayemanso masengeli po 17 mars. Nzambe na biso omona biso awa na nkamba. Toyokani. Merci papa. Bongo koreki alobini. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Gtki oye! Moninga gagné! Ya liboso yawe tozali ko féliciter Gtki. Bazali force munene papa. Olobi le 3 octobre va réaliser le 24 décembre. Nangonga muke na yango to féliciter Gtki. Kasi papa so totali na âge bazaba mikolo pambate Gtki oye toyoki historique bobotama le 24 décembre 1959 koreki ebotami 17 juillet 1972 bozali bayaya kasi tolobi boye Gtki oye tolobi boye biso tobeteli bino maboko kasi biso pe yawa pesaki biso devoir tobombi secret koreki pe azaka mutaba surprise yawe le 17 juillet tozala maloba koloba te Gtki dirigeant ndenge kaka toyeli tokoya lisusu tokomona oyo tomoni awa komba tata mwana pe tata molimo. Merci. Pesa sikoyo la apaki ya koloba nini. Gtki oye! Gtki ya solo ndenge papa na ngai ya koreki alobi. Félicitations kaka tozo pesa bino. Pamba te Gtki ye asukisaka mobu. Eza boete. Nako sukisa yo sukisaka mobu yango wana pesaka biso mayele ndenge tokokota na mobu asika. Bongo te. Gtki oye! Ndenge papa nanga koreki alobi biso pe apaki toza na devoir. Papa pesaki biso devoir kaka na mikolo yo. Tozo sala étude à devoir wana. Pete toya pe ko sepelisa ye. Eza boete. Makambu nyonso biso to salaka ezali kaka pona botongi ya Yerusalemi pe ko sepelisa tata molimo santo. Eza boete. Papa nyonso ya biso, motema na biso, maye manso ya bomoto na biso ezali kaka epa na yo. Yo kaka mtoko bongsela biso. Biso to lobaka kaka. Me yonde to salaka kati ya batata ya mukili mobimba. Yango na papa nini toko loba. Yo salelaka biso kaka. Nyonso yo zana biso posa ya bolobi pa na bango. Pote ba sala yango. Liloba na yo nzambe. Ekoyaka te. Papa loba kaka pa ya batata ya mukili mobimba. Pote ba sala volonté na yo. Oyo ndenge zo tinda la biso na Yerusalemi. Na komba tata mwana molimo santo. Le veme oye! Le veme oye!
batata na ngai ya mokili mobimba boyoki ndenge tata molimo santo aza koloba tozonga lisusu nsima te tokende oliboso na komba tata mwana molimo santo amen. Pesa sikoyo mama aza wana dirigeant na kombo ya tata mwana molimo santo. Merci nzambe na ngai na kopesa nga maloba likambo ya liboso na koloba papa ndenge tolobaka na Kikongo wanunga kunungana nako bana to bandeko mingi bayebi Kikongo te elingi koloba ete soki ozali na raison ko s'accrocher mingi na raison wana te de peur que o perdre yango. Papa, le 3 octobre toyaki mbuta na ngai tozalaki na ye ya solo likambo ya malamu bakoki kobomba yango te. To féliciter bandeko na biso ya Gtki na likambo oyo basali tomoni papa balobaka likofi ezongaka nsima nde betaka makasi ezali bongo. Merci papa. Nazali koloba na balanga nzembo nyonso à travers le monde nayebi te awa pendenge nazali soki bazali papa nakoki komeka na tuna dirigeant ye oye dirigeant ye oye dirigeant oye 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 grand pilier de l'église alanga nzembo bana batonda la nguya ya molimo santé yango na papa tolobi boye mingi ya koloba ezali te dirigeant tolingaka triomphalisme te koloba loba papa eza nango malamu te malamu osali Gtki oye malamu sala ndenge mbuta na ngai alobaki osali batu bamoni biso tolobaka kaka nini video oyo nini video kimona meso papa ngai nalobi na nga mingi te olobi olobaki na biso ete tobandeli ya 0 tozokota na 2025 2024 ezalaki na makambo nango 2025 pe makambo nango ezali bongo. Merci papa biso dirigeant tolekaka liboso zamba tokati matiti toleki tofongoli nzela na baye baza koya nsima voilà dirigeant Gtki oye Gtki aye na big toyokana Gtki oye Gtki oye Gtki oye tovanda nye bolanda ngai équipe oyo toza nango na direction générale nga la umeli mwa mingi toza na bato ya sagesse na boye kolobela intelligence mais toza na bato ya sagesse tosanganaka tosololaka topesanaka mayele toza soudé boyoki papa mutu asengaka biso toyaka boye esika muninga abebisi bobongisi esika muninga asali bien okopie toyokani tozali bana ya tata moko tata na biso kombo na ye nani papa mama na biso kaka ye Gtki ye yango wana tozala na respect tovanda nye mama atire dernier mot na ye toyokani. Merci papa na ngai ndenge towuti koloba papa tokokende musika te tolobi likofi ezongaka nsima yango ebetaka makasi
bandeko basali nyonso wana tozolanda kaka maloba oyo batata na biso batikelaka biso nkamba etongama po biso pasi esala nini esila tosilisi na kombo tata mwana molimo santu amen Amen. Ngai soki na lobi bongo apaki azali awa mouvement nyonso batata bazali mpe bazali te omoni biso mpe batata tozala apaki bongo mpe bongo te na dati wana tokoya mpe tokoya te bino batata bakoya ingeta bamama we le 27 avril ezaka banani Gtki bamama bazali te bazali presque bamouvement nyonso tozali bamama bokoya mpe bokoya te nasepeli nayoki bino nyonso mpe nalandi bino toyebi ke 2025 tokolakisa ndenge Gtki atondisi nkamba toyela mpe bongo mpe toyela bongo te voilà na batata mpona kondima ke likambo oyo tosepeli nango bino ba Gtki tokontinue kopesa ntintsani na biloko oyo tosengaki neti oyo tokata na nzela te toyokani na sanza nini tosilisa pesa biso dele papa janvier février fin février $10 wana outi koloba wana toza na 2 mois janvier na février comme ça les premiers to les 2 toye kotika yango toyoki bie toyoki te bokopesa Gtki oye toyokana tokopesa to tokopesa te merci bandeko na biso ya dirigeant bapesamaki devoir wana à la satisfaction ya papa balongi na bango koloba na kosala makambo bonye oyo opesi compacteur tozobanda sikoyo pleine na biso kuna esengeli nzela ezala malamu kuna mpe esika baavion ezokokitela compacteur fe ezala obongisa yango topesi merci na esika wana wana tolongi alors bino boyembi nzembo yanga nzembo faites-moi confiance boyemba mpe nayoka Je vous ai je vous ai toujours dit
2, 3. Seulement. 1, 2, 3. Pratiquez seulement les commandements, l'amour et le travail. Ces inquiétudes ne seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Je ferai de vous. 1, 2, 3. Je ferai de vous les personnels qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance. Moi Kimbangu. 1, 2, 1. Moi Kimbangu. Yangani, suis les patrons du Saint et du monde. Je ne dis pas d'hiver, mais je peux. Faites-moi confiance. Je suis l'alpha et l'oméga. Faites-moi confiance. Je ne dis pas d'hiver, mais je peux. Merci, merci, merci. Oui, que ton solo liming na papa Mbenza. A pesibiso makambo ebele. Oui, ezali ke Tata Nzambe azali kote ya banani. Vous êtes sûr? Yango ba papa balobaki ete tozali banantsuka. Batikili biso makambo misatu. Bolingo mibeko pe botonga Yerusalemi. Yango tozali kotonga be yango te. Malgré bitumba. Kasi elobama
4e génération nzambe akoningisa yango eza pe ya suka ya mitano ezali ya mitano ezali te tozala makasi na babondeli po lelo soki totali koko Abraham asalaki fondation kolo Yesu atiaki nini bamire tata molimo santo toiture fenêtre baporte na biloko nyonso eza na kati yango be yango te ndako ya nzambe ya wana sikoyo tozotonga Yerusalem compacteur tomoni yango jeteki oye ndenge nazosenga batracteur biloko nyonso makambo ezali après na nkamba banque ekozala après banque pioka po ba usine esalama yango napesi bino nzembo tokoka bino tokoka te est-ce que aba ingénieur bazali te ebele amatiaba yo ingénieur elongwa ekolongwa matiaba elamba ya mwindu balongola wala nini kindoki loba yo nakoma tata mwana pe tata molimo santo njamela ngapa basumuki mbanki ngani na yebike naza musumuki epana yo kasi na sengi nano bolimsi papa limsa ngamba sambo tukusamu na sambo papa zong sanga na utema na yo esika na utaka papa babi sanga awana nkamba na bulinga ngai te kasi kuga yo mama tenge awana nkamba na oke ni yo tika na mboka akini ko sa nkamba bele na mboka papa na o sale makamna kana ko lo mboka papa sanga elamba ya mwindu bakolo elamba mwindu elamba mwindu papa elamba mwindu o tesino miso ezanini papa Kindro keza elamba ekobo eza elamba muibi eza elamba masumu nyonso papa eza elamba yoka tata njamu kolongola bisengo to satana ayika chawa lat nento mutume ako kakolongola ngote papa bon soki elongo ba savant bakoya pe bakoya te bakoya ebele bakoya papa Voilà, très bien. Allez, soyez la ninayo. Kende aux examen. Matiaba a eu examen. Yemoko savoir. Bon, ngai natalaka monte to komi mosika. Poto sala oyo etikali hein. Da solution na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Papa mukanda yangoyo ba document na contact yango wana. To pesinde merci nyonso tozwi yango. Ibangizi moye bika tokubike no moko twatonda ndinga ya tata nzambi muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Zambieto sindika bana bako musa. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela pe biso na mokolo ya lelo na mikolo eza koya liboso tuyaka na nkamba mpo na misala kasi nde tozangi kimia mutu na mutu aza na likambo na ye esalaka ye pasi kosenga tozali kosenga sunga mutu nyonso o pasi tozalaka nango bino nde bakosilisa yango tolalaka na malade tolamuka mpe na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala awa na nkamba Yerusalemi kolo Yesu papa Kimbangu bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo bomonaki ete pasi ya mutu mwindo eumeli ntango molai boloko nango 4400 ans ya boloko ya mutu mwindo boyaki korekipere biso kolo Yesu alobi nga na kei owana koya kosala ya mingi ya koleka emonanaka le 6 avril 1921 papa Kimbangu bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi awa na nkamba osalaka makamuso ya ndenge na ndenge bikisa pe biso na mabota toza ya koningana na bandako pe toza ya koningana maladi eleki bamaladi nde ezomema biso na nzela liwa na 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te kaka kosambela koyeba banzemba kokumisa yo tata Nzambe awa bolobi totongo Yerusalemi liwa etelema maladi elonga kati na biso tosala mosala oyo bopesi biso maladi oyo etiaka satana na nzoto ya mutu Nzambe nde mutu alongolaka ye moko satana akokoka kolongola te po ye te mutu asala nzoto bino nde bosala biso elanga ezali monene basali bazali moke biso bato tozosala kati na elanga tala ndenge toza konyokoma ata tosimbami na maboko bato mabe boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko bato mabe wana tolotaka nde mabe soki tolamuki nzoto malamu te tuyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libumu ti makolo mai te makila te tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC maladie andeke cancer cardiaque AVC opération na nzoto na bopito bato batondi na badispensaire bato batondi na bandako tolali mpo na malade na biso bato baye toye oyo batikali ndako famille sunga biso nyonso tobonga mutu nde yango ekanisaka oyo tosalelaka mutu soki ekanisi te moyo osala mosala ezali te mingi tokoma kobela pasi ya mutu na perte de mémoire ça pasi ya mutu esila miso molakisi ya nzela misala nyonso tosalaka miso na biso ekoma na molili salisa pasi ya miso esila oyo tomelaka oyo toliaka eleka na kingo mingi tokomi na maladi ya kingo salisa pasi ya kingo esila maboko nde yango esimbaka esalaka misala tokomi pe na maladi na maboko salisa biso mukongo nde esimbi nzoto mobimba ovanda mukongo pasi olala mukongo pasi otelema mukongo pasi otambola mukongo pasi silisa maladi eza na mukongo motema kovimba cardiaque tension komata tension nde ebebisaka barin silisa maladi ya tension silisa maladi ya motema kovimba
oyo toliaka otomelaka kendaka na libumu typhoïde malaria libumu koswa estomac bopération kaka na libumu silisa pasi ya libumu makolo nde déplacement ya moto ndenge totambolaka makolo kovimba mbaso rhumatisme mingai na nzoto pasi nyonso wana bino nde bokosalisa yango mpo toyebi ke tata nzambe osali moto kolo yesu otiaki makila na mai tata molimo santo otiaki nde pema biloko wana misato nde esimbaka moto surtout basanza oyo na biso ezaka pasi octobre novembre décembre tina janvier avril mai tobelaka mingi bafièvre bagripe bakosokoso bamalaria typhoïde mai makila kosila na nzoto mutu soki makila esili ye liwa mai masili ye liwa pema ezali te liwa biloko misato wana bombela biso yango simba tozalaka malamu ntango nyonso na 21 olobi bana botanga mokili oyo bino boko bokotambusa tomoni yango na Afrique centrale biso moko tozotambusa mike na biso mosala nde esimbaka mutu soki aza na mosala te vi ya pasi mingi mpe batanga basilisa basalaka te bango nde kopesa misala oyo bazosala na leta promotion na fonction na misala na bango mingi mpe tozali kosala commerce client bazali te bongisela biso commerce na oyo tolonaka oyo tobokolaka pambola nzoto pambola maboko pambola misala na biso tata mama babalani mabota eza te pesa bango bana wana bakoya kosala misala oyo tozosala lelo mingi mpe nano babali te fongola nzela mabala mwana soki asengi lipa bakopesa ye libanga te bakopesa ye lipa mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa ye nioka te me bakopesa ye mbisi ya mai tozali awa na nkamba mutu na mutu aza na makambo na ye toza kosenga ntango nyonso na mozole tozozanga te na mai ya nsima tozozanga te elakisi ke toyaki maboko pamba tonse ya molimo tokela yango nzete ya bomoi ezali awa mai ya bomoi ezali awa salisa mutu nyonso aza na likambo ezosala ye pasi kimi ya libela tosengi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.